UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Allez, merci Bandeko sur la télévision. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Au Bozo Lembate, Kopé Selabiso, Maboko, la main d'association. Je ne serai pas long, mais je vais rester à l'essentiel. Que je reviendrai ici pour la mise au point. Narosa la mise au point. Pour essayer tant soit peu. Il y a éclairer l'opinion de ce que je pense, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai à ma possession. Je vais tenter. Il y a bisabaimbo kabaye balolenge makambozali kotambola. Et là, liboso, na ba question à toilettage amiqué. Na bisaki bino ke mokonzi ya mboka azali. Mokonzi ya mboka belite akufite bakangi ete. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali. Tango mosusu akoki kozonga lelo. Tango mosusu akozonga lobi, mais semaine ekosila te akozalawa. Pe aza mosika te azomonana. Bato ya miso ya mibale nde bazomona ete. Biso bato ya miso ya mine. Biso bato tolimwaka. Toza komona place azali na ndenge avandeli. Mokonzi ya mboka azali, c'est que vous devez vous rassurer que le chef de l'État aza en bonne santé, aza en parfaite santé, azali, aza komona Congo, biso pe toza komona. Et so oza komona te, fongola miso pomona. Mokonzi ya mboka azali. Ata ko makambo ezo tambola lolenge biso tolingaki te. Ndenge biso toyebeli makambo ya mboka. Ndenge espoir ya peuple ezalaki. Makambo eko tambola bongo te. Félix Tshisekedi tango azu pouvoir. Mokolo aza ko prêter serment le 24 janvier 2019. Bato baza ko yembela ye.
Félix, Papa Lobaki, Kobo Sanate, les peuples d'abord. Félix, Kobo Sanate, Papa Lobaki, les peuples d'abord. Quel est le bilan? Oyo lelo. Tokoki kosala par rapport à slogan aux populations à ganga qui le peuple d'abord. Mokonzi mboka kosala mosala ye mokote. J'ai toujours dit, c'est ça la logique, ce n'est pas une défense, mais c'est une vérité. Le chef de l'État ne fera pas seul le travail. Même si moi, je suis chef de l'État, même Kabila n'a pas travaillé seul. On travaillera toujours avec des gens. C'est-à-dire, on reçoit pouvoir na yo kaboli angona bateau. Avec la politique des 3C. Commander, contrôler et corriger. Moto pesi mobeko. Moto pesi mitindo. Olandela ye. Poye basoki asali yango lolenge yo lingaki ndenge longo bani na respect à l'art ndenge baloba lolenge mobeko et lobeli. On a toujours besoin de gens. Mais malheureusement, lorsque vous tombez na ba collaborateurs coopérants, lorsque vous tombez na ba collaborateurs oyo baye pona ba intérêt personnel qui n'a rien à voir avec la République, c'est dangereux. Le chef de l'État, comme Kabila disait qu'il n'avait pas 15 personnes, quand je regarde le chef de l'État aujourd'hui, à un certain moment, je commence à voir, je dis, Seigneur, est-ce qu'on réservait 7000 hommes? Le rôle de l'Obaki na Eli, Bafoukamisi, na Mabolongo na Bangote, Iboso, il y a un prophète à Bâle. Est-ce qu'on a réservé Batoumoussouzoute? Alors que réserve ça mounene, il y a des jeunes qui université, il y a des cadres, il y a des secrétaires généraux, il y a des ministères, il y a des jeunes qui travaillent, la plupart des ministres, comme ministres, pendant que bazo sala mosala généralement bango bato basala kate ezala ba jeune ba travaillaka ba jeune baza capable bazala ba parti politique mais ba parti politique lelo ezala kola ba morgue place ba mbome bango nani akobimisa ba jeune wana nani ako délivrer bango nani akopesa bango opportunité de travailler. Bozo senga ba jeune bazala en expérience, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, il n'a jamais trouvé du travail, vous allez lui exiger. Non, mais écoute, motonano a sala mon salate, mais vous allez coexiger à zala expérience. Expérience, il y a chômage, toi expérience, il y a moto à sala. Sur le Congo, c'est comme si tu as qui kotika bateau. Batonyo so balingi bakota na kati ya jeu. Batonyo so balingi to sala ndenge moko. Nous sommes dans un pays, lelo, dégradation à ba mœurs. Na ibsa gibino l'autre fois. Professeur ou alingaka corruption à l'université te bazo benga muta science occulte aza faux esprit ce gars-là n'ira pas au ciel alors que yende aboyi corruption mais moto ya lingi corruption bato balobi vie wana solo laka angelo ya nzambe eza ba inversion ya valeur na kati ya société bokomi tina niveau ya mwana mwasi oyo aza vierge tina 25 ans bazo benga ya aza na ba mari de nuit. Mais jeune fille, oyebi mibali na 15 ans na 17 ans abi petwa na solo laka. Inversion ya valeur na kati ya société. Miyibi bazo benga bango ba honorable. Des voleurs. Même pasteur na ya yebi kaza moyibi. Moi si na yepe madame yebi que mon mari est un voleur mais kolobate papa lingaka te bato ba yeba. Même son entourage ba yebi que vient na biso c'est un voleur. Mais à haut niveau bato bazo yiba mais na papier. Ba komi yango na papier mais moyibi. Sango lobi bazo yiba. Oui monsieur. Soki moto azwi mbongo ya l'État. Apesi résultat o ya zwa kite. C'est un détournement. Ezali koyiba mobimba. Ozwa kimbongo po sala mosala tel mais opesi résultat na mosala wana te. Oh nzambe na ngai. Nani ako délivrer Congo. Ba politicien toza na bango. Lokola ba politicien éternel. Balingi bazalaka place wana. Opesi moto chance à sala mosala ba pesi résultat te mais alingi pe balongola ete. Soki balobi balongola ye asangisi ba démon nyonso ya mokili po babundisa yo. Eyo sala pasi. Moko na pokwa oyo
Ata la place to outi 60 ans après place au biso tozali. Tango Tshisekedi a commis président de la République. To moni bateau ba nommé ba ministre. To yeba ki vi na bino. Botika ko intimider biso. Tu sais ce que je faisais avant? Moi j'étais un homme d'affaires, tu avais quelle affaire? Trump a vu aux anangolelo, na affaire na yo incompatible. Enrichissement illicite. Ils ont expliqué clairement que mbongo yo komi nango nanganga zo kamwa ngindeli na yo. Nganga lobi biso to multiplier mbongo. Mais ndenga ya zweli soki na lobi nguma sanza, nguma kokufa. Nguma obimisa mbongo ya boete. Lelo bo komisi ke bana na biso po ba koma na mbongo to komi tanta ko sala politique. Pona nini? Balaki biso ke na politique nde ba yibaka facile. Kongo ya Lumumba, Kongo ya Kimbangu, ya Kimpavita, Kongo ya ngai Israel Mutombo, Kongo na yo Zolanda ngai, Kongo ya Muze, Kongo ya Etienne Tshisekedi, ya Rossi Chimanga, ba wei bazoyo kabiso ba Deshad, ya Barma Tungulu, Kongo ya Ngwanda, baza kolanda biso, ndenge tozo ba wei baza koyoka. Un groupe d'individus ne parle pas mal de lui. C'est un homme d'affaires. Azaka ministre était, mais Azaka naba, il avait quelle affaire? To yebina ndengo yaki. Oyaki na ba érosion, comme ministre, oza na ba érosion na matama. Ba vie des alliés. Ozipi ba érosion tout en étant ministre. On connaît comment tu es arrivé. Vous allez nous intimider à cause de ça? On a des photos, on peut projeter pour voir comment est-ce que... Biso to bundi na ndenge na biso. Moi, je n'ai pas touché mbongo ya ministre. Naturel que la ministre est la mandataire. Mais yoko expliquer biso ndenge ni yoko. Bande Konangai, acharnement autour de l'IGF. Je ne parle pas d'Alingeti, je parle de l'inspection générale des finances. Pourquoi cette inspection générale des finances, Ezali, qu'on dérangeait bateau, Lelo, alors que Ezali service y a Lelo te, Eza service qui créé depuis longtemps. Mais pourquoi seulement ce service sous le leadership d'Alingeti, ce service dérange un petit groupe d'individus? Pourquoi ils ont dérangé bango? Si on a police na butu, yo moto malam, il faut le na moni sécurité pour la moni police. Si on a komi ma police, et lingi koloba dans un premier temps, kiaza moto mabe. À moins qu'on koma na mboko police eza mabe, pour qu'on koma pe dangereux pour na yo. Mais ceux qui police est responsable. Quand tu es en face de la police, on le dit, mais merci. Mais ceux qui m'ont dit que ma police est suspect. Pour nanine bazo boy a gendarme et à finance. Oh. Parce que bazo s'est reproché de quelque chose. Oh là là. Précieux. C'est la hymne nationale. Na kenake pa ba pigme na ikita. Tango ba moninga bazako lela bazako yemba. Na lingi d'abord toyo kanzembo ba pigme. Na zonga, na vérifié, na sala, na pesa bino ba elema, bota la bino moko, nenge nini batu bako sakana na mbongo ya mboka. Na lalité, so botale longinanga, vous allez constater que naza fatigué. Na lalitar, nazo revenir te, ke makambo na kolobawa, eza makambo. Nazo ndimate. Boyoka ba pigme, nenge bazako kanisi sabiso. Baza ko rappeler biso. Yoka hymne national oyo. Ozonga na fungola rafale. Bye.
Qui indépendance na malembe boni lelo ekomi ya matata ekomi lokola nyongo Kongo ezobeba na biso moko tika tokanisa baoyo bakenda Patrice Emery Lumumba elombe ezobeba na biso moko. Nous allons prendre le tout premier dossier pour information. Ministère ya développement rural. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na souci ya kosunga ba Congolais, Monsieur le Président de la République, asengeli Congolais nyonso na mokano na ye azwa mai na courant. Mais ba Congolais mosusu baza lokola place na komaki na ikita epa ba pigme. Baza na mai ya komela te. Tango na ke na yeimbo epa ba pigme mosusu epa ba botifo mai ya komela ezate. Eza na bakwe mosusu régie des eaux à comité. Tu es le kate et kosala mandenge nini. Eh bien, ministre ya développement rural azui mokano na vision à chef de l'État basali programme oko baza ko benga yango service hydraulique rural. C'est un service ezalaka déjà na ministère. Bako kotisa mai bisika oyo régie des eaux à comité. Basala ba forage pour permettre bana mboka bako akozwa mai ya komela. Tango yozole la kuna na localité na bino lo bibiso to kana mai te. Félix Tshisekedi ya kanisa kiyo. Habiter. C'est vrai que Congolais wana komona ngai te mais amona mai ata zwi nzela te masepela na mai. Félix Tshisekedi ya kanisa kiyo. Asali confiance na ministre ya développement rural. Ministre ya développement rural atamboli ne malamu. Aye ko kamata contrat. A signé contrat moko na batu. Aye ko luka société na cadre ya service wana. Aluki société moko kombo nango Stiver. Ake ko signé contrat na Stiver. Bolanda ba ilima na za koluba. Ministre a signé contrat na société moko. Société yango kombo nango Stiver. A signé contrat na hauteur ya combien? Il y a 398 millions de dollars. 398 millions de dollars. Yango wana nde mbongo yo ministre ake ko signé contrat. A signé yango na Stiver. Stiver ezali société. Il y a des associés. Monsieur Mike Kasenga na monsieur Samba Bachili. Monsieur Samba Bachili na monsieur Mike Kasenga bangonde bakolo société Stiver oyo ministre ya développement rural a signé na bango contrat. Il y a 398 millions de dollars. Contrat wana nde kotia mai na ba localité nyonso ya République démocratique du Congo. Vision ya Félix Tshisekedi. Ba signé contrat. Depuis 2022-2023, la commune binonde boza komona. Makambo epusani. Bafuti bango 80 millions de dollars. Loko la avance. Nazolo ba millions sur 398 millions de dollars. Bapesi bango déjà 80 millions de dollars. Oyo bango basimbi société wana. Société ya Batumi Balé. On a ko démontrer boye babatongo baza banani. Monsieur Mike Kasenga na monsieur Samba Bachili. Bangonde bakolo société. Bazui marché, il y a 398 millions de dollars. Ministre a signé na bango, mais bapesi bango déjà 80 millions de dollars. Basuki sipe wana te.
Lokola Sengela qui bacha ba forage dans ba localité nyonso, plus ou moins dans les 1500 localités. Où Sengela qui bacha 1500 localités. Mikole Poussani toye kotala musala oyo bango basali. Na yambaka ministre de développement rural là. Mais quand je vérifie des données sur terrain, oeza makambo ba explication te, naza mutu natambolaka. Na yebi makambo naza kolo. Après vérification à information, sur le 80 millions de dollars au bandeko bazwaki ya société cet hiver. Ce qui tozu 80 millions na prix unitaire au bango ba estimé. Bake ko sala forage moko bandeko nanga eza scandale mbala liboso na yo kango na kisasa na yo ki pasi. Forage ya mai, place mai ekobima, forage. Bachena machine musu balobi ya bazobe ngango purifiant po yango ekosembola mai emela mamalamu. Bache forage moko. Forage moko. Bache yango na combien? 256 000 dollars. Alors que forage, tozo salisa forage, à peu près na 8 000, 10 000, ce qui est belé cause à la 15 000. Na loba makambo na yebi. To fongola ba forage, to pesa ba to badon. Biso na ba salongo na ba rigini na ba partout ebelero ba monga fula to zangana maite ba maya forage nde yango to salelaka. Forage wana eza 6 000, 7 000, 9 000. Nazol ba sous contrôle ya ba expert. Tolo ba ebele 15 000. Mais bandeko bache prix unitaire ya forage moko mbala liboso na yoka 256 000 dollars na forage moko. Donc na 80 millions ba pesi bango. S'il faut calculer tokoki ko estimer qu'il faut basser la biso déjà à peu près 300 forages. Mais sur terrain, réalité ata moko ezate. La réalité est autre. Tokomi na 300 forages tête. Mais baswa qui déjà 80 millions de dollars. Nous devons avoir des explications claires sur cette question. L'IGF est derrière ces dossiers en train de contrôler pour tirer les choses au clair. Alingeti Nasima dossier. Qu'est-ce qui se passe? 80 millions Zawapi. Bolakisa. Gendarme. Chez méchant Zakolanda. Ces dossiers pour Nakoyeb. C'est de là que nous allons découvrir l'identité à deux personnes responsables de la société. Tobanana monsieur Mike Kasenga. Mike Kasenga, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Bakanga Kaya na area musée. Quand Musée était encore vivant, paix à son âme. Bakanga Mike parce que azwaka pe contrat moko na area musée ya kotonga banzela. Mais après vérification, Musée a moni que qualité anzela par rapport à mongo bango bazwaki ezalaki yango te. Musée a kangaka Mike Kasenga à l'époque. A China Kasho. Je ne sais pas par quel mécanisme Mike Kasenga bima na prison. Abima pe na mboka place akendaki ngana bino toyebite. Mikole Poussani plus tard, monsieur Mike Kasenga a fondé la République démocratique du Congo pour une arrestation arbitraire. Nenge Mouza Kangela Kaya Malamute, lui il était innocent, cette arrestation-là est arbitraire. Justice congolaise a condamné la République démocratique du Congo et puis a obligé Tofuta, Mboka Nabiso Futa, Mwana Mobalio Mike Kasenga, 27 millions de dollars pour un dommage intérêt. Donc le rôle de Mouza Kangaka est d'une manière arbitraire. Il ne fallait pas bakanga ndenge wana. Si l'État congolais a commis condamné na justice na biso moko pour que Tofuta ait dommage intérêt, il y a 27 millions. Mbongo et ça zoa yango depuis mai 2021, ba futa 27 millions de dollars. Régime oyezali, ba warrior bazali. Ba warrior, ba goloate, ba warrior. 27 millions de dollars. Nazo tunabino question. Tika tableau oyo. Ba Congolais oyo bazo kufa police ebetangi masasi. Mutu akufi na balle perdue. Mutu kaeleka ki ya police etuti mutu. Miri ya l'État to courant mutu akufi na snel. Bato nyonso bazo kufa o l'État il faut devoir bango. Et si na yoka procès moko na matoi nanga Congolais moko lambda a gagné 100 000 dollars.
ezaka ba 5 000 ba 10 000 là mususu pe bozue le côté mais un individu ba fouti 27 millions de dollars na lingi na yeba ba fouti moto 27 millions de dollars na ba service ya finance ministère ya finance ba fouti moto na 2021 27 millions de dollars na lingi na yeba ba fouti po na nini po aza kitoko po aza na mawa mingi ba yokela ki mawa. Quelle était la motivation? Bafouta moto 27 millions de dollars. Même si il fallait bafouta, est-ce qu'il fallait arriver à 27 millions de dollars pour une arrestation arbitraire? Bande Gorangai, wana Maïka Senga. Na côté na ye, il a un sujet malien. Samba Bachili. Yépe, au-delà de la société, au bazar nango stiver. Azape na dossier na ye mususu pembeni. Dossier na ye zanine. Ministère et la finance à travers ses services. Na cadre de lutter contre criminalité urbaine en Tozanango. Balobi foko bongsamboka bakulu na baleki belé entre autres parmi ba facteurs o esengeli totia en place ba mécanisme balobi esengeli totia éclairage public. So totia éclairage public et ko permettre kulu na azana difficulté ko attaquer ba tout place éclairage ekozala. Ba service ya finance ba komeli na kombo ya c'est-à-dire ba dekese mbongo na kombo ya ville province ya Kinshasa. Ngobila n'était pas impliqué dans ces dossiers. C'est-à-dire ba utiliser kombo ya ville ya Kinshasa Ngobila gouverneur sans que Ngobila azala impliqué dans cette affaire. Babimisi 13 millions de dollars. Je parle de 13 millions. Après tu as mal écrit. 13 millions de dollars. Il n'y a pas de problème. 13 millions de dollars. 13 millions na babimisi yango. Bakotisi yango na compte ya société Soltra. Société Ouezali ya Samba Bachili. Un sujet malien. Un sujet malien. Bapesi 13 millions de dollars. Balobi yenda koki kocha éclairage public. Éclairage yango ya ville à Kinshasa alors que la ville province de Kinshasa n'était pas impliquée dans cette affaire. Mais ba utiliser comme bonai. Ba fouti muto mbongo na enyo so 13 millions. Pour acha ba lampadaire na 3 communes. Commune ya Kasavubu. Il fallait tchango na commune ya Kalam Ngiringiri. Donc Kasavubu Ngiringiri na Bumbu. 3 communes où esengeli acha ba lampadaire wan. Et autres communes. Azu 13 millions. Une année après, Moutouana Ye, Samba Bachili, le sujet malien. Habité, c'est vrai que Bopes a 13 millions, Biloko Zoya, mais dans un problème de la douane, Azako Senga, l'État a exonéré Ye. A fouta taxe c'était. Alors que lampadaire Moko, Oyo Ngai na Yebi, Toko ko interroger expert Bozo Landanga, Boko vérifier Bana Ista Bazali. Na bandeko bate kaka lampadaire moko poto na ngona yango mobimba ezo varier entre 800 1200 dollars 800 1000 dollars ou 1200 dollars mais ndeko alobi te ba lampadaire na yeza lokwa ba lampadaire nyonso te ya zala ba lampadaire ya bien batia ngona 5000 dollars donc pa na ya che levir lampadaire comme 5000 eza ba lampadaire moko boy uti lola 5000 dollars yango yazo salela ndeko akei lisusu ina ne après habiter Balampadaire n'a pas lisusu obino bozo considérer te tant on a que sur terrain na kuti ba prix et mati lampadaire pièce c'est comme 15 000 dollars. Dans ce cas na kokofuta sous douane était faut bo exonérer ngai. IGF a bloqué alobi ekolekate. Et sengelo futa mbongo na l'état un sujet malien au gagner marché ou quoi je ne sais pas mais l'état paie si mbongo 13 millions et sengelo futa douane. Le monsieur a refusé de payer la douane. Asundoli biloko balampadaire asundoli ba conteneur a balampadaire bango so otuni bango likambo komaka biloko eza na douane batiki biloko même so ezate babika eza na douane biloko ya l'état au gagner yango 13 millions au bandit d'abord na 5000 montant exorbitant au yeko koma na 15000 pour 5 exonération grâce à l'IGF on a bloqué le monsieur est allé là-bas asundoli conteneur na une année mbula mobimba conteneur wana ezobimate bandeko ya douane bamoni ke lekeli mikolo esengeli bateka balingi bateka ngona vente publique et puis monsieur wana il se donne l'importance à se décider à bimana mboka kende l'IGF na vigilance na ye heureuse la maman qui vous a mis au monde nzambe apambola mwasi ya botaki alingeti mama oyo soki oyaki te soki Tshisekedi aponaki yo te
nazo féliciter président Tshisekedi pour na coup d'œil, pour na qualité à choix, pour na qualité surtout il y a choix ou à porter sur Alingeti. Ba service à IGF ba bloqué na minute oyo ba chili a kobimate ba imposer ba koki kobimate ba silisa misala parce que sur les 2500 lampadaires oyo sengeli achana ba commune acheka ka 100 lampadaires 2400 ezate mazola ngo déjà 13 millions de dollars siko mboka yango toyaka kotika banani boy bisangai mboko oyo biso toyaki kotika banani na mboko oyo ministère ya finance nde azofuta bato nyonso afutaki koto 27 millions na 2021 ye kaka futi 13 millions de dollars sikoyo ministère ya finance azofuta ngo na mécanisme nini aza convaincu sur base de quoi pourquoi il y a des urgences pour payer ces gens alors que sur terrain il n'y a pas de résultats grâce à vigilance ya IGF il y a travail na bango boza na chance à koyeba makambo ebele grâce à vigilance à ba journaliste boza na chance à koyeba makambo eza ebele grâce à bato baza ko dénoncer ndezo sala boyeba bato ndenge bazali mais lolo il y a des interventions qui tombent de part et d'autre pour que ba libérer malien ba libérer nani ndeko mususu pour que ba permettre bango ba bimaso balinga ba kozala na mouvement te yo simbi 13 millions de dollars ya bato o sana ngoje bozui pe 80 millions de dollars pour na kosala ba forage ti lelo bo pesi ba forage obino bozola gimbongo te et vous voulez marcher bozo déambuler librement vous voulez circuler comme vous voulez vous sortez vous partez tout ça bakangi bango ba passeport pour ba bimate ndeko mboka ezotambola ndeboye donc mai oyo linga ko omela na mbandaka mai oyo linga ko mema olinga omela na bumba mai olinga ko omela mai na ikita olinga ko mela mai moko na yeimbo mai wana na makanza na mokoto okomela mai wana te forage bakochelo te pona nini bato boko baswaki 80 millions de dollars tilelo sur 398 millions de dollars nano bapesi forage te nazolo bela bino ba franc congolais te je parle en dollars grâce à vigilance à IGF. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Il y a encore un autre dossier. Est-ce que le gouvernement a mis ça 500 programme ya gouvernement Zalaki 500 millions de dollars. Oh gouvernement l'obité nako kotika boete faut que tonga banzela il faut que tonga ba école le gouvernement pona makambo ba école et autres abimisi a sali programme na ye à 500 millions de dollars. Le programme là va intitulé en clair. Et ça programme baza kobenga fonds pour investissement du gouvernement. Gouvernement lobby faut na sala ba école pour na bana et sengela tonga quelques nzela gouvernement a décidé qu'on a 500 millions de dollars à Tchangouange. Gouvernement ça bimisi 300 millions de dollars pour que basala musala. Atindi mbongo wana nyonso na beseko. Gouvernement bimisi 300 millions de dollars. Na 300 millions wana 167 millions de dollars eza po etonga ba école na cadre ya programme ya 145 territoires. Mutuna mutako sala bilan place azali 167 millions de dollars par rapport à ba école. Oyo beseko atongeli biso. Mutuna muto sala bilan est-ce que vous êtes satisfait? Tous êtes satisfait. 167 millions de dollars. Sur 300 millions au gouvernement Bimisaki. Il y a eu encore une autre affaire. Boyokaki période mo na Congo balobeli biso na Kinshasa bazo sala métrokin. Gouvernement Bimisaki kala kati ya mbongo à 300 millions. 20 millions de dollars pour que basala métrokin. Si lelo boyoki li solo métrokin masolo ya baba. Eloko eza koyebana te. Donc mbongo nyonso ezali kobima. L'État a conseillé la mongo nyonso pour na bolamu ya population. Mais quelques individus ba bazui confiance ya mokonzi ya mboka. Oyo ministère ya finance a fouti résultat ezalité. Mais grâce ya vigilance ya IGF. Batwana lelo baza en difficulté. Mikolo ekoya mokonzi ya mboka a renommé ba mandataire ya sika. Gouvernement pe composition eza kosala makala mingi. Maintenant il y a des ministres oyo bazako bela pona nini alingete atungisi bango azali ngungi na litoi na bango pongi eza malamu te pona dénonciation tango alingete abandi makambo ya patrouille financière. Je vais parler de l'enquête.
Tout a commencé par un dossier. Dossier boyoki lelo babimisi enquête. Cette enquête, la fameuse enquête. D'abord par rapport à la forme, enquête et ça la marandéguinine. Parce que vous voulez aussi suivre. Je suis journaliste d'investigation. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous êtes dans une enquête. Vous confrontez ma source. Vous n'avez pas confronté des sources. Bonjour le clair que to sali enquête, to bengi IGF ayambite. Ngai na utaki na yeimbo. Na sali une enquête ya Boomingrim. Na bengi bazaïba mama ministre. Na tikali ko na téléphone te. Est-ce que na suka kiwana na komi mokanda na tindi na ministère nae. Na zaki na besoin Senaref. Na bengi na téléphone bayambite. Na komi mokanda na tindi na Senaref ba répondre ngai. Soko bengi Jeff aux UET. Pourquoi ne pas avoir écrit la lettre? Soki a solo pour ça ya ko éclairer opinion ezalaki. Ne serait-ce que ça, il fallait confronter les sources. Ba publier enquête. Mais bazo senga peu publication, ba yoka point de vue à batwa IGF. Ça c'est n'importe quoi. Soko linga ko tika la professionnelle, fallait confronter les sources avant de publier. Mais je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Pourquoi cet acharnement autour de IGF? Un groupe d'individus, ba ministre, ba yokani ba lobite, moto ndenge tozokende ka nde balingela ka Yesu boule, babi moto ndenge tozokende kokoma populaire, biso tokoma na difficulté. Il faut to casser moto. Asa na confiance ya chef de l'État. Mokonzi mboka ke na campagne ya lobelie. Mokonzi ke mbandaka lobelie. Ake na parlement lobelie. Tshisekedi président de la République azole mbate ko kumisa musala ya lingeti. Batu pe ba komi ko lingaye. Kaka lokola ba Ponce Pilate. Ba pharisien. Ba lobite tokotika boite. Photo be bisaye. Ba sali ba document ya lokuta obomonaki. Ba kena ba document wana epai ya président de la République. Mokonzi mboka zali na ba document oyo bobimisi na enquête. Mokonzi mboka zwaki yango avant bino. Chef de l'État azu ba document wa. Chef de l'État bandi ko tala ba document moni bato ba koza la peine à raison. Alinge taza mo sans touter. Tokoki ko vérifier ba dossier wana ekei epai ya procureur général ya kala awa ya cassation PG Mumba. Boyebi Mumba na rigueur na yele kina ya kengo na Sénat. Un homme à respecter de la République. Aza muto balabala te PG Mumba. Makambo na zoloba bato ba yebi droit ba yebi makambo na zoloba. Boyebi moto na zokumisa. PG Mumba aza muto balabala te. Aza muto aza na limemi aza la considération na mboko. Mokonzi mboka pesi instruction. Instruction ekeye kobi pa ya PG Mumba. Enquête bandi. Eza makambo lelo te enquête se bandaki. Enquête sali 4 mois. Bake ko interroger ba société oyo bazalaki cité lokola na enquête lelo ba interroger bango pendant 4 mois ba pesi rapport na bango bake ko interroger DGI soki bato wana bafutaka ba mpaku na bango te DGI a répondre les analystes ya ba expert ya ba signature ya ba document bake ko étudier 4 mois enquête ya l'état gouvernement congolais à mettre moyen ba sala enquête avec le procureur général Mumbao na Pesimbote. Et après cette enquête, l'État congolais a eu rapport naé, PG Mumba instance ya cassation. Décision et bimi, ba classé dossier sans suite. Après vérification, ba monyango kezalaki mbata. Eza ba expert, ba oyo ba lamba ki likambo na bango po ba luka ba ternir image ya muto azo incarner valeur. Il y a lutte contre la corruption. Surtout makambo patrouille financière. Ne place bomi bateau. Wane zande soko za moto kata mangengate okobika te. Miibi nyonso ya gouvernement ya ba warrior balala kite. Bato bazo bimisa ba 90 millions, ba 80 millions, ba 200 millions, bato ba betaka munduki. Ba sepeli nango te. Il faut tuer à Linguette, il faut le faire du mal. Pourquoi Tshisekedi du président de la République continue à l'aimer? Mais dossier kendagi na justice. Justice a landeli enquête. Et ça li 4 mois. Justice a clôturé dossier à lobby. C'est un dossier classé sans suite. Naza kotanga PG Mumba, na kotanga cour ya cassation. Naza nangope, j'ai les documents avec moi ici. Il y a document, il y a dossier sans suite. Naza nangwa. Si tu prétends être un journaliste d'investigation, si tu prétends avoir des dossiers pour faire une enquête, osa libre, chers confrères. Nakotanga kombo na yote parce que même Bible lobaki là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. So on attend kombo no kanisa lokolo ozala nakotanga kombo na yote. Obi soso mso aleki na balabala ba pesi valeur te. Asale fora ibanguba po batuna na sopingu ba valeur soso ebimi. Kala kotanga kombo na yote. Mais de quel droit
olobi ko sali enquête alors que justice a sali oya kokai ko sala justice a sali musala a classé dossier yo le lobi ote na sala banquette tu reviens c'est-à-dire monsieur le président de la République Tshisekedi aza satisfait atindi yo c'est-à-dire la justice aza satisfaite était justice atindi yo ça la justice oya yo vous voulez qu'on aille en justice mais allez en justice qu'une justice contre la justice congolaise ça la justice non internationale si vous pensez c'est ça la logique parce que sont respectueux et à droit so vous avez la notion juridique. Quelques notions de base juridique. On peut comprendre que dossier zali classé sans suite et ça dossier ko ikolobe la société. Mais ba induire yo na erreur. Ba tegeli yo poso ya bitabe na kati ba tcheli banga. Ba tcheli yo pelouse na kiker jouer la komi kilo. Pona nini ba ke ko utiliser et pas ya bateau ba ki kokutana na ngai. Tozalaki sur 24 heures na hôtel Ave Maria. Et ça côté à cinquantenaire. Ils m'ont proposé $50,000 pour détruire l'image de Jules Alinguette. Ils étaient venus là-bas. J'ai parlé avec eux. Les gars étaient en face de moi. Azar Omela Whisky Nae. Il m'a vu, il m'a parlé avec moi. J'étais avec mon collaborateur. L'un de mes collaborateurs. Amélie, s'il a eu habité, il faut tout bon Alinguette. Pour Nanine, Alinga comme ministre infrastructure. Moto Alinga comme Alinguette, Alinga comme ministre infrastructure. Alinga comme premier ministre. Alors, Alingi to travailler lobby. Baza groupe Yabatou. On m'a proposé $50,000. À 50 000, bon, ça 100 000. Peut-être, on a 50 000, il faut na kangisa, mais il faut na pe sope ba dossier. Mais bon, ça ba éléments pour étudier. Les mêmes éléments, au baké ko utiliser, ce sont les mêmes éléments. Au balinga ba pe sangai. Mais la personne n'avait pas informé aux autres qu'il était en train de parler avec moi. C'est après avoir informé Bango. Bango ba bisabi keba oyeba kite wana mutu alingeti asolo la kana lingeti. Ya yebi. Soko bengi mandataire ayambaka lisusu te. Soko bengi azana difficulté ko répondre. Toi ko répondre lo bandi ko bisote nazo sukola na lingi na lala na kufaki na kosekwa lobi akomo luka ba réseau. À cause de ça. Donc je ne suis pas surpris. J'ai été déjà contacté pour $50,000 pour ce travail là. Mais na boyaki. Alors que na bandai ko sela bango ba na ba élément, ils ont compris ba kimi, ba ke ba utiliser une autre personne. C'est depuis le mois de février ici. Tout le monde qui ba journaliste msou ba bimia. Et ça ba document les lotin. So bo se rappeler na février ba document nezalaki. Pourquoi makele les ako salama? C'est parce que le chef de l'État est en train de vanter. Azo sepela na musala IGP population azako salama. Boyoka Mokondi, chef de l'État, comment il a parlé de l'IGF? Alobi yango na campagne électorale, alobi yango na Assemblée nationale, alobeli epe na mbandaka. Nazoli biloka 3 vidéos. Regardez, on se retrouve après. Je termine la mise au point. Je vais prendre Soleil Wanga. À tout à l'heure. Nous sommes le régime qui a mobilisé le plus de ressources. Donc ça veut dire qu'on a réduit comment vous appelez ça encore, les détournements. Les détournements des ressources. Ben oui, parce que si on arrive à un budget de 16 milliards, on mobilise davantage de recettes. Parce que la production a augmenté aussi un peu. Hein, ouais, il n'y a pas que le vol. Hein. Oui, mais tout est à notre avantage, tout est à notre... voilà, donc c'est pour vous dire que on a travaillé quand même à juguler cela. L'IGF, à qui j'ai donné un pouvoir régalien, a fait un travail énorme, un travail très appréciable. Pourquoi est-ce que vous ne le mentionnez pas? Ça n'existait pas avant. L'IGF existait, certes, mais elle était une coquille vide. Aujourd'hui, grâce à son inspecteur général, Jules Alinguette, on a avancé, on a réussi à juguler beaucoup de mes gestions. Mais évidemment, bandeko na ngai lelo oyo ndenge tozali awa mosala oyo inspection générale ya finance esali soki bazalaki te eyibeli ya bato ebele lelo bakomi na panique bayebi ke gouvernement ezokende bato ebele na dénoncer awa mpo na sengi mokonzi ya mboka bato ebele bazonga te baza bato balingi yo te baza ba assassin ya république
la plupart des ministres bako zongate. Lorsque zomona bazo futa mutu 13 millions de dollars. Alors que finance abimi c'est 13 millions de dollars. Batouana ba pesi résultat te o bango bazola kimbongo. Vous voulez encore rester au ministère ou au pouvoir? Je ne pense pas que vous méritez, moi, crédit à mouké. Tant que ba service ya ministère, ba fouti mbongo, ba bimisi quelque chose, il y a 80 millions de dollars pour basa les lango ba forage. Mais ba pesi yango pe résultat te. Batouana il faut bazonga la pouvoir. Je ne pense pas qu'il faut nommer encore une telle personne ou de telles personnes. Je ne pense pas. Lorsque l'État a mis Simbongo 27 millions de dollars pour foutre un individu comme dommage et intérêt, vous pensez que Batouana Bazo méritait confiance? Jamais. Si vous avez un démon, démon bazali awa. Si vous avez un démon, bozo mona bango à travers le ministère. Et là, Kabola Rabiso na nzambe za masumu. Et là, Kabola Rabiso na l'État, eza ba infraction. Vous n'avez pas donné les résultats. Bossali gestion moko calamiteuse. Gestion nabino opaque. Et bimisi résultat te. Bo se comporter comme babou mort. Bobo tibana ya machombe. Ya machombe kutute. Po machombe le moko bachaka ta na couveza tambolaka. Mais bobo tibi bembe oyo. Et pe mi attaque au pe mate. Pourquoi il faut baper son confiance? Pourquoi il faut ba nommer au lisusu? Mokonzi ya mboka zo nommé bato ebele, surtout ba oyo bazaki déjà en fonction ya mosalo bango basali. Ba rapport ya IGF ebele et mettre qui en difficulté la plupart ya gouvernement ya ba warrior, ya ba Gaulois te oezoya, oya ba warrior, o tozo ya ba Gaulois. Alors ba Gaulois ba lisute. Ba komi na mission moko. Lokola ye alingeti abeti biso ba rapport mokonzi ya mboka komi na confiance azo kumise gendarme yende meilleur moi ezate. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut to bebisa na opinion soit to longwa biso nyonso. Soki biso nyonso to longwete mais biso il faut to tikala. Mais merci na Félix Tshisekedi. Oyoka ki interpellation na nga na salaki. Garçon oyo azalaki orgueilleux wa bane komona lokwa kolongwate. Olongoli ye. Na sepeli na monsieur Félix Tshisekedi, président de la République. Bato balobi oyokaka te, nzoko oyokaka. Garçon azalaki orgueilleux, c'est lui qui prétendait tout connaître, il était imbu de lui-même. Nzoko longolié, na sepeli makasi. Na pesio merci pour longolié. Papa oya mona ki lokola yende. Yende akomi lokola jida mobokoli, mobombi misolo. Tata oyo, tata oyo. Tata oyo, zomona tala bien. Tata oyo. Nzoka balongoli yepe. Na yebaki te, Félix Tshisekedi merci. Pour yo ki interpellation na ngai. Monsieur oyo amonaki lokola yenda tikalaka na pouvoir a kolongwa te na kombo ya géopolitique. Nzoka bolongoli yepe botindi ye place mususu te me bolongoli ye. Na pesi Félix Tshisekedi merci. Population alingi amona bilongi ya sika. Bato bayibi bazonga te. Bato bayaki voyage à Malibu. Baye ko sakana na mongo ya mboka. Bato bako banga IGF po aza kokanga bango lokolo longoli bango na pesi yo matondi. Peuple congolais sepeli na yo. Nazozela gouvernement ebima. Papier wana elimwa te onga na moni. Papier elimwa te. Lokola bango balongwe, papier tikalaka wana. Papier elimwa te. Donc ba Congolais, pour terminer le combat autour de l'IGF, Mama Yandunda, policier, receveur, docteur, mwana ya mapa, mwana ya pusu, mwana sirage, bino batubozola nangai. Combat eza mususu te. Moyibi azo tombokela. Ndoki na pasteur bakoza na relation nini. Ndoki akosepela na pasteur te pa prière. Okota lupango moko zo futela ndako pasteur. Mokolo ndako alobi bolonga na ndako na lingi bino suste pona nini ote bazo tindelanga moto na bango. Ngana za locataire nazo tindelo moto ndenge. IGF azo déranger bino na nini. Combat ya lingete ezali gouvernement ezobima. Mutu nyonso azo luka se positionner. Ba rapport à IGF ezo mettre bango en difficulté. Balingi IGF te. Balingi IGF te. IGF fait du travail. Ngana za fanatique à IGF te. Sokia lingete ya ibi. Sokia lingeta ibi, vous me donnez des preuves tangibles et irrécusables. A lingeta ko sambwa. Akoyeba que le journaliste n'a pas d'amis. Jour a lingeta ko iba. Alors que ngana yebi a iba kate. Na tikala ko zo preuve ko iba na été. Na za la confiance en moralité na honnêteté. Je mets ma main à couper. Les jours où a lingeta ose sortir de la ligne.
akoyeba que le journaliste n'a pas d'amis. Akoyeba que commet des infractions. Mais tant qu'il demeure encore honnête, accepter à ce que je soutienne le combat. Je dois être honnête envers moi-même. Je dois continuer à soutenir le combat. C'est grave. Tango boa pesibino bozala ba héros. Nazwaki makambo epa ya mwadi vita na chilenge. Un héros, il faut le soigner. Un héros, il faut le protéger. Un héros, il faut l'aimer. Il faut le chérir. Alinguet est notre héros. Il faut l'aimer. Il faut le chérir. Il faut le soutenir. Azamuto azana ba erreur. Loko langai. Il n'est pas Dieu. Il a des erreurs. Mais tant que azana ligne, tope sa maboko. Tope sa maboko. Peuple congolais. Congo ekolo na biso etonda na nkita ezalika kobeba po na biso moko bandeko tokanisa bayetu bakenda Patrice Emery Lumumba mokonzi ya mboka alangwe mosala ya lingeti asepeli nango abwakeli yango ba fleur biso ba congolais pe ba témoin to sepeli nango bon kaka yo kaka nde il faut batika président longole la biso bato tolingi bango te les warriors ont échoué. Nous voulons voir un gouvernement des Gaulois. C'est ce que je veux. Alingueti, vous avez le soutien de la population. Enquête Betty Poto. Enquête Simbite, Bache Pelouse na Kiker, joueur à komi kilo. Bazo Bomayo pour na patriotisme. Bazo Bomo pour le logo mususute. Tu aimes trop les pays, on n'aime pas les pays comme ça. C'est pour ça qu'on te tue. On est en train de te vilipender. On est victime, ya on était na yo. Na yeba kiteke batato na mikolo bakoza miibi. Na yeba kiteke garçon wana pa zaka muibi. Na yeba kiteke tata na bino ne mutayiba ki mbongo yo. Siko na ba rapport tozu ki tata na bino kozonga te. Soki bobomba kite. Okopola. Musa lesili. Sango lingo ebisanga ke papa na biso balongoli oyeba kite. Ba pigme bazoyemba. Rejeter cette enquête. Eza lokola une affaire cousue de toutes pièces. Basalili yoto na bango me bazangisi mungu wana mafuta. Il faut bato régime bali yango bato normal bakoli yango te. L'affaire y enquête ezalaka déjà la justice et cette affaire a été classée sans suite. Si vous voulez corriger la justice congolaise, porte plainte contre la justice congolaise. Comme ça toi tu deviens justice. Ce que la basique qui a droité, il faut aller apprendre. Ozana basique ya ba droite. Ba notion élémentaire ya droit ozana. Un dossier classé sans suite, ba juriste ba soani sayo. Na yebi muto alibandi ata kati kovo. Connaisseur soit vandi kimia ko yebaka ezaki kalungu. Oko sabiso te toyebi osali. Mais mbongo ko sila mon cher. Mbongo ata etondi na ndaku so ya sikezo ko tate ya kale ko sila. Bato ba pesa ki o attaquer a lingeti. Eza biloko courte joie. Bomengo wane kosila yo oko regretter okoya koloba tende kona yebaki te olingo bomande kona yo yo zalo kwa Caïn olingo bomande kona yo ponde kono azo protéger pona nuno nazangi maloba na yebisaki bino pour terminer la verbe Caïn aboma Abel te po Abel azaki bogar te ezaki ignorance na ye Abel apesi mbekana epa nzambe nzamba yoki yango Kayo la tout na e formule. Kaya bomi ndeko na e. Mendengo bomi Abel ake na formule. Olio tout na lingeto sala kandeni poza loneto tout ni ete. Ozolo ko bomi pona ni. Tata na bino musale sili. On prend une pause, on se retrouve après. Soleil Wanga, le roi. À tout à l'heure. Mama
UBC, UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC, avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté des laboratoires d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres des conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription, rue Louosi, numéro 7 à 13, à Kassavoubou, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.